IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Tant ils les sous-sauter. Possible utiliser 90 pour quelqu'un à 10. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Maman il faut qu'il y ait une évangélisation. Ce que mulili na kati ya mboka mulili batu pe bazate. Ce que nous ko sa évangélisation wapi. Bien-aimé dans le Seigneur. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Les dieux, shalom, shalom, ezali susunga iser linda. Nga o na ki na banda kuna bino pona ko no sebino ezaki message concernant ba vaccin. Na eli susu na banda kuna bino ko pesa bino ezali témoignage nanga po boye besika na wuti ndenge nazalaki na isika le Seigneur azomema ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, na ngaki avana loba tona témoigner totika moma o na maboko ya Nzambe. Tobondeli na kombo na Yesu Masia. Éternel notre Dieu des armées, Papa Nangoya nyonso topesi merci pour yo za malamu. Topesi merci Seigneur pour yo permettre que ngai na leka lisusu liboso ya peuple na yo, liboso ya bana na yo na ko témoigner oyo sala na bomoi na ngai. Papa tika lokumu ke masanjo les zonge pai na yo. Na sengi te molimo na yo mon santu esunga ngai du début jusqu'à la fin. Tikete molimo na yo mo santu ezwa contrôle ya bandaku ya moko na moko wa ko recevoir message oyo na katanda kuna ye. Kimia na yo eumela papa na mabota na biso na kombo na Yesu. Papa pambola chaîne oyo ya EHP Seigneur oyo ko recevoir message oyo pona ko publier pour que bana Nzambe ba recevoir yango. Tikete ba kende toujours à l'avant au nom de Jésus Nzambe. Tikete makila na yo est protégé moment o est protégé ba téléphone tozo salele est protégé nga Seigneur na kombo na Yesu papa ndi na bondeli. Amen. Voilà bien-aimé dans le Seigneur. Tika Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino ba o bozwi temps que bolandanga na sengi ka bolanda tina suka pona koyeba eloko nini message nini oyo nga na yeko pesa bino. Na yeko témoigner oyo Nzambe asali na bomoi na nga. Bien-aimé dans le Seigneur, ezaki na jour moko na lalaki na lotaki ndoto. Na bande ko lota na zalaki na chambre na olukela mba kolata. Là na solukela mba kolata na zoluka na oluka faki na bima. Mbala moko na ki voix moko ezoloba na nga ebengi nga linda. Tant ezali susute. Tant ezali susute ndenge olati boye yango te. Ndenge olati boye yango te bien-aimé na lati ndenge nini. Nga moko na lati na lata ki collant. Na lati collant siko nazolukela mba na lata. Alobi na nga linda ndenge olati boye yango te. Tant ezali susute. Possible utiliser 90 botikali kana 10. O ezali 90 donc utiliser 90 botikali kana 10. Tant ezali susute. Changer lamba oyo lati luke lamba ya malamu. Ayoko pesa nga exemple ya film ko sala ka théâtre moyena tanga kombo ezate bandeko. Alataka na ba pantalon mais mingi alataka ba maputa. Sikoyo apesi nga kaka exemple ya ba maputa ndenge ya alataka ba maputa na est-ce kabimaka bien te? Ngabi oui ya bimaka bien ngamo pe na sepelane makasi ndenge alata vraiment ndenge alata maputa pesa ka vraiment et pe dans makamwasi moko responsable na sepelaka na ye. Alors mina pourquoi pas yoko kolata maputa pe lokola ye atangeli nga maputa bien-aimé dans le Seigneur. Après na ye kaka na ndoto wana na yeko bima na ndaku na kimi mbangu le na bima na kimi mbangu na nzela na yeko kuta na susu na fia ngwa zoteka maputa ngabi oh mais yo sala ka théâtre ndeni nini okomi koteka maputa ayeko loba na ngai ma sœur maputa etulaka te mwasi nyonso tu alataka liputa yango nazoteka na maputa parce que maputa etulaka te yango nazoteka
ngai bandi ko pesa e ba commande na ebisi soko kozongi na kini nazana poso commandele nga tongela ngai omoni taille na ngandenge nazali tongela ngai ba jupe long ba jupe na bandi ko pesa e ba détail na bandi ko pesa ezaki ba jupe long ezaki ba courte te ezaki kaka ba long bien aimé na ba robe na ndeko pesa ya jupe na ba robe après na eko sutuka le na sutuki na mona ki on kaka ezaki ndoto bandeko na mona ki on kaka ezaki ndoto na lekisaki na ngai yango OK le seigneur bandeko loba na nga benda kinga déjà matoi concernant ya façon na nga ya kosabiller bien aimé dans le seigneur na yeko lala lisusu mukolo moko avant kaka décembre 2020 à 2021 na yeko lala na zolota nini enlèvement temps ya enlèvement na yeko lota d'abord na loti enlèvement oyo esalema que 3 jours tozalaki nango ya molili 3 jours ya molili bato bazata ta mwinde ezate na bandako courant ezate toza ana France courant ezate molili sikoyo na molili wana nazoyebisa mobali na ngai que ndenge toza boye molili oyo ekosala 3 jours soki mutu abengi yo eke alobi na oke eza ngai mutu oyo yebi kokende kofongola te parce que na libanda mutu azate ezaka ba esprit mutu ezoleka na kuna kokende kofongola te parce que eza ba esprit mbala moko nazoyebisa ebongo après molili ngana ebisende toza botozo sala ba torche ya téléphone mais kala te ba soki charge sili te kokanga to apena pesa ko charger te lumière ezate molili ezate na ekobenga na ebisi ya kotala na fenêtre. Est-ce que yo so mona be esprit boye banda mokile banda so yo mona déjà makambo yo abi non na mona tenga bi oui tant ezali sous testant sili 3e jour ko zala temps ya Jésus Christ akoya ko zwa biso 3e jour za lumière ka ya ye moko na minute tozo démérer na kati ya molili pendant 3 jours bande ko tozeka ya kovanda na kiti na position ya kozela apona ndi ko yebisa banda ko bondela pour le Seigneur la ko ya azwa pe yeto kende biso nyonso mbala mole na solo babongo mutu na yoki mutu azolo bananga linda yona ba mesh oyo sala ngo kokota te bande ko nanga na tie ba photo moko bomoni ya mesh wana ezata wana bien aimé dans le Seigneur ezata wana ezata oyo ngai na kanga ki ba mesh wana zoyebisa nga sikoyo ke yona ba mesh oyo okota te ngabi na okota te na ba mesh oyo abi parce que kuna mutu ako azala ba bloko oyo aza kuna te oya kokani na yo azate donc soko nyo kota kuna fozala ndenge nzamba kela kiyo donc ndenge za ba bloko oyo nzamba pesa kiyo te okokota nango kuna te bien aimé dans le Seigneur na bandi kolenga sika na zalaki na okota te siko na osala ndenge ni molili pe ezali na kofungola mesho ndenge nini bien aimé na zaki suna kimia te en plus ayebisa ki alobi na nga ba yebisa ki okende ko sala évangélisation OK ite sikoyo ayebisinga bonga mama ifaki na kende ko sala évangélisation sikoyo molili na kati ya mboka molili batu pe bazate sikoyo onke ko sala évangélisation wapi bien aimé dans le Seigneur na zaki doublé na bande kolenga me mobali nga vanda ki na yaza ki ne tranquille ngai nesko na biloko o nga na tiaki donc mutalobi na nga na kokota te na biloko wana. Bien aimé dans le Seigneur, message on a pesa bino na benga ki memba ndeko nanga o tozana bango awa ba proche nanga ba yebi message oyo nazo kosate nazo yebisa bino eza vérité o eza vérité naza na intérêt moko ya kosate ndeko nanga naza na intérêt ko kosate ezali ndoto nga nazwaki ezaki ndoto. Bien aimé dans le Seigneur, lena sutuki nazaki na mesh na mutu na bandi kolenga na bi Seigneur soko la musingaka na tongo na kolongola mesho oyo na okota te nazaki suna kimete na bando mona neti ka lèvement ozo yaka tout de suite bande ko ngai mbala moko na kei na ke kolongola na tongo mulili tongo kutetana bien te molili na ke ko duka ciseau na zui ciseau na bandi ko kata na lala ipongi te na ndi ko kata na ndi kolongola mesh na ndi kolongola mesh na bandi kolongola mesh na longola ki mesh bien aimé dans le Seigneur après na tiki mutu polele bien aimé dans le Seigneur après na yoko bondela na yebise Seigneur na yoka kananga makambo na batele batu balobaka mais soki vraiment eza ya solo makambo oyo kolo yebisanga vérité na se préparer pour mkolo yoko ya na kota na lola mbala mona yoka mutalo balanga bien aimé dans le Seigneur abi la vérité c'est dans ma parole azongi singa na kati ya maloba mbala mona kati pe na prière na bika merci
Na kati prière bandeko na ngai, na kati prière. Abi vérité ça na kati ya maloba na ye. Bien aimé, na ye ko fongola Bible. Na ye ba na ngapi donc na ye ko fongola Bible. Là na fongoli Bible na ye ko tomber na livre ya Philippiens 2. 7 à 8 na tangi na kombo na Yesu. Bible lobi na biso mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Bible lobi na 7 awa alobi, il s'est dépouillé lui-même. C'est qui? C'est Jésus-Christ qui était dépouillé. Jésus-Christ, il y a un qui dépouillé, bien-aimé dans le Seigneur. Alobi, à comment qui forme, il y a serviteur. Azala qui sou, oh, il y a Zala qui te. L'air a qui pona moko sale la nzamba, azwa qui asala musala na ina sena moi oyo. Azwa qui forme, il y a serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, devenez semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Bien-aimé, il y a dépouillement du Seigneur Jésus-Christ, tout le monde a qui forme un serviteur. En plus, ça a qui semblable na mutu. En plus, ça a qui simple. Asala qui simple. Le Seigneur nous appelle à être simple. Bien-aimé, oh, ça verset biblique au mkolé na fongola ki kaka nini yango na tomba ki nango. Après le bina 8, il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. En lobina biso Jésus-Christ azaki humble, azaki na humilité. Amikiti saki, azaki obéissant. Est-ce que ngana otoza obéissant na makambo o nzamba zoloba na biso? Le Seigneur azo crier, azo tinda ba message butu na moi tozo yoka te. Tozo kangamite ma tozo loba oh, ta muso zo loba pona ba serviteur na ye, ta muso zo appel na yo, ta muso appel no bien aimé za appel te. Eza pona ngana yo message eza pona ngai na yo bien aimé dans le Seigneur. Eza pona bato nyonso tout. Loba ta muso ozano parmi o bato ba okende likolo te hein. Mais ce que oza ko prétendre que yo ko mata que un jour comme matanalo la bien-aimé, le message est ça pour nabiso nyonso. Que tout se dépouiller, tout se dépouiller, tout long la biloko auto tier, tout soit formé à serviteur ou servante, tous à la simple, et tous à la humilité, et tous à la obéissance, jusqu'à ce que le Seigneur koya obéissance dans sa parole, simple. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ lui-même était simple, azaki orgueilleux. Bien-aimé, azalaki simple. Le Seigneur a senga biso pe eto za la simple. O ezali verset biblique o nga na tomba kinango. Après na yo ko tomber lisusu na Philippiens quand na otanga bona ko tomber sur na Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens chapitre 3 verset 7 à 8 lisusu. Bien-aimé, oza deux versets mukolo ba pesa kinga yango mukolo na longola ki mesh na tuna ki le Seigneur si c'est la vérité. Albi nanga la vérité c'est dans ma parole. Là na fongol na ko tomber na Philippiens 2 wana 7 à 8 na ko tomber sous na Philippiens 3 7 à 8. Bien-aimé, Bible solo bana biso nini. Philippiens 3, Philippiens chapitre 3 verset 8 7 à 8 na tangi na kombo na Yesu. Mais ces choses qui étaient pour moi des grains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Les apôtres Paul Mutazoloba, azo pesa exemple na yepe. Alors bibiloko oyo ngana bande ko gagner. Oezaki pona nga lokola bénéfice. Na mona kiango na regarda kiango na tala kiango lokola perte, na zwa kiango lokola perte à cause de Christ. Et même j'ai regardé toutes ces choses, une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Bien nommé dans le Seigneur Yoka, pour lequel j'ai renoncé à tout et j'ai regardé comme de la boue afin de gagner Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Apôtre Paul aussi avait considéré tout ce qu'il gagnait comme de la perte. Oh, nous surtout apôtre Paul Azaki nango avant recevoir Jésus-Christ a considéré qu'il y a la perte. Bien aimé dans le Seigneur. Et même j'ai regardé toutes ces choses,
une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Habitant on a reconnaître, na comprendre Jésus-Christ. Na moni ke nyos pesa nango pamba. Nyos pesa nango tinate. Nyos pesa nango tinate bien-aimé dans le Seigneur. Abi na combien ko considérant comme de la boue. Bien-aimé dans le Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé, bien renoncé qui, aboyaki, atika qui abandonna qui nyonso oya zaki nango po alanda Yesu Masia, pour gagner Christ. Comment qu'on considère le kola poto poto. Oh nyonso to zaki nango bien-aimé abandonné qu'on considère le kola poto poto. Bien-aimé, Bible o eso lo belanga na yo. Verset o eso lo belanga na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Là kana yo qui bien-aimé verset oyo bien-aimé na telemi. Na bandi kolongola babiloko nyonso tout na bina zika verset o apôtre Paul na ndi koloba Jésus Christ lui-même s'est dépouillé ngai pe na yeko dépouiller pour na sa forme servante na yeko longola o nyonso tout na komi ko considérer on est perte ba plante nyonso na zaki na ngona bande même côté kakabelu ndeko na ngana bande côté kakabelu nyonso tout na considérant loko la perte na considérant loko la perte na bois qui ba maquillage na bois qui ba bijoux na bois qui biloko nyonso na zaki na ngona considérant loko la perte ba collant tout na bois qui ango na considérant le la perte ndenge apporte Paul alobi na considérant le la poto na renoncer ngai pe na soki décision ko renoncer mukolo wana bien-aimé dans le Seigneur na renoncer ki na nyonso tout na renoncer pona ki kotanga lisusu na livre ya 1 Timothée bien-aimé dans le Seigneur 1 Timothée chapitre 2 verset 9 je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, bien-aimés dans le Seigneur. Bible est clair. Et le Bible, moi, si faut là, t'as dit de manière décente. Réfléchissons ensemble. Est-ce que ndenge yo la taka pantalon na yo olati kola est-ce que ça d'une manière décente ndenge le Seigneur zo senga biso est-ce que zo ko obéir réellement na makambo oyo nzamba zo loba na biso bien-aimé dans le Seigneur na mitala ki na bi mais est-ce que ngana za ko s'habiller d'une manière décente na yaki ko longola ba pantalon na longola ki na bi à partir à lelo na zo ki décision qui à partir à lelo na banda kola ta d'une manière décente na ko banda kolata susu bandenga lobi ni or abi ni or ni perle bien-aimé dans le Seigneur na longola ki biloko la nyonso selon la parole de Dieu mutako sayote bien-aimé zana kati ya makomi ezana makati ya makomi vie chrétienne sa vie à décision ceux qui ont une décision na yote otali gauche droite mutu moko ta ko sauver yo ezaka o yo ko obéir na kati ya parole ou ko la sauver si tu obéir à la parole du Seigneur tu seras sauvé bien-aimé mais ceux qui osent ko obéir to komi ko tala batu komi ko dépendre vie chrétienne komi ko dépendre na batu bien-aimé dans le Seigneur et ça passe que ça la passe pour na yo. Bien-aimés, rachetons le temps car les jours sont mauvais, temps ils ont sous-souté. Ozaki message yangai bien-aimé dans le Seigneur et ceux qui awate tozo continuer. Bande konangai après nalaki ko renoncer na nyonso. Na renoncer na nyonso malembe talaka kisaki facilité aussi ba modèle mususu ba biema mususu pona ko changer ça qui facilité mais na zwa ki temps mingi te na zo sala ka malem rapide o ba jip na saki na ona komeka ko lata jip bongo en plein hiver tozana hiver bien-aimé na le Seigneur en plein hiver na lata jip na chaussette na tiaki ko la na katite jip na chaussette ya ona lata en plein hiver na tie bot na lati bongo na bimi na kei. Après nae kolala nazolota batu mutu moko azolandanga tozaki mibale azolandanga na okima na okima fana mata montagne moko amati wana mususu ngana matete na kweyaki nae kosutuka après nala ni susu na loti batu ebele basangani bazolandanga kana montagne faki na mata nazo bazolandanga yi bazolandanga bakwesi ngai après na ko kima na kimi na matiti likolo ngomba bien-aimé waneza ki deuxième tour bien-aimé c'est-à-dire que babande dia ko menacer ngai par rapport ya babiloko wana ngape na ebe na ngate ezaka ndoto nde na lotaki après na ko mona maboko ya mutu esopani huile maboko neza ki plein ya huile pena de table moko ezalaki wana batie ba papier basopele ngo huile belé abandi ko yebisanga na zo ba papier wana na banda ko pakola wana mutu ne longi na banda ko sukola elongi
bien aimé na bandi ko sukola elongi na ba papier wana na l'huile wana ezaki na kati ya ba papier na ndi ko sukola wana mutu na ndi ko sukola tout bien aimé na ndi ko sukola après naye ko fanda na monika c'est bon Seigneur asalinga grâce apetolinga et tout na fanzi bien aimé mukolo moko naye ko lala naye ko lota nini naye ko lota te ezaki kutu ndoto te bandeko na ngai ezaki ndoto te na ilifaki na bondela na 0h nalamuki 23h ezaki 23h30 nangi nalala mais fo nalamuka na bondela na 0h na bitelo ko ezikali 30 minutes kana nalala na ngai mais na bondela va nalala na bondeli ka 30 minutes na bitelo nalala après na olamuka na ngai na butu na bondela bien aimé na bonde 30 minutes là na 6 nangi nalala comme 0h juste ba wana mona puissance moko makasi puissance ya nano na yoka ngote koti na kata chambre l'air koti nga na lobika Seigneur prend contrôle na mbala moko na lali bien aimé l'air na lali na lali na solo tanini ke nazaki na kata voiture na ngai na koti na kati ya voiture na démarrer voiture na bandi ko kende mais na pelisaki minda te mulili ezaki na kati ya voiture na bite na gara côté pona pelisa ba minda na bandi ko na gara côté na uluka ba minda pona pelisa na mona minda te bal mona puissance wana ko zipanga na kati ya voiture ko zipanga tout fenga bandeko tout fenga makasi bien aimé dans le Seigneur na bandi ko sala nini na bandi ko lenga na sutuki n'espace kaka ya 5 minutes n'espace à 5 minutes nalala ki 0h juste 5 minutes na sutuki na je crois pas que nazaki na pongi ezaka ke veneme lekelenga bongo bien aimé dans le Seigneur nazaki na pongi te na bandi ko lenga ba moko na ko benga sœur na ngai pour auto prier na ye muteme tininga na benga ye na benge na zuete na yoko zwa pasteur aza ko yoka nga message o ya yebi makambo likaki ayebi pasteur Adela na bengi pasteur Adela avandaka na Le Havre na bengi ye bandeko abondeli pona nga bandi ko déclarer to tangi kutu na Psaume 91 o ezali Psaume 91 to tangi yango ndenge lobi celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant bien mais to tangi Psaume 91 wana après na yeko ko avana lala na bande ko kulala te na bande ko nazaki vraiment bien te na respirer vite après na yeko mona na lobby te na revoir Psaume 91 wana ototangaki le na revoir nango na suka bibezo lobake il m'invoquera je le répondrai na yeko tuna nzambe Seigneur na ngo sala ngangulu na inga ko la kisanga ke attaque o soke uti wa poli kambo elekelinga banda na bota mano na mona likambo te na inga ka o la kisanga yi soki e uti wapi bien aimé dans le Seigneur na lali na zoyoka bazolo bananga oyo monaki ezalaki mami wata ezalaki ye moko mami wata la sirène des eaux gabi mami wata la sirène des eaux après lobi na ngai na kieli bino na image na ngai mais vous avez refusé mon image vous avez accepté l'image de quelqu'un d'autre bien aimé dans le Seigneur nzamba zolo balanga na kelaki bino na image nanga mais bo image nanga bo refuser image nanga bo accepter image à quelqu'un d'autre bien aimé j'ai compris que biloko o nga nazo tia na nzoto nanga eza image ya Jésus Christ te eza lokola nazo refuser na o ya asalelaki ngai ayeko lo balanga lisusu o nazo lo bana bino bien aimé alobi que faisons l'homme à notre image eza na Genèse 1:26 alobi faisons l'homme à notre image bien aimé na le Seigneur selon notre ressemblance bien aimé nzamba salaki biso na image na ye mais lorsque to soso biloko na to sotia c'est-à-dire que to boy to refuser image o ya pesa ki biso to accepter image ya mutu mususu bien aimé dans le Seigneur tala siko yo mutu o zo contester na mokonzi na yo zo corriger mokonzi na yo bien aimé est-ce que ozana place c'est pas mokonzi wana est-ce que mokonzi na ko accueillir yo est-ce que mokonzi na ko zana sengo na yo to réfléchir bien aimé abi même la nature ne vous enseigne pas bien aimé dans le Seigneur alors sous la Genèse
1:31 alobi le Seigneur avait vu que tout ce qu'il avait fait c'était bon, c'était très bon, c'était très bon, tout ce qu'il avait créé c'était très bon. Alobi na sala ki bino na mona ki nyoso to na saki zaki malamu na mona loko moko obino boyi ko corriger ngai te. Bien aimé, moi j'ai compris que oh nyoso tout otiaka na bomo na biso oh nyoso ozo tia en dehors ya on nzamba pesa ki c'est-à-dire tozo corriger ye tozo corriger ah Seigneur manza ko pesi ngai na mona eza malamu te tika na bakisa manzaka mususu matoi oyo ekoki kozala boye te tika na bakisa soki oyo pesi ngai eza kitoko te tika na bakisa ba perruque ba mèche. Bien aimé tozo corriger nzambe alobi amoni le côté obiso to corriger ye donc mukolo na akosambisa biso selon sa parole parce que tout est écrit dans sa parole. Tout ça la attention. Tout ça la attention bien aimé, ça va blague te. Et ça va blague te bien aimé dans le Seigneur, soit décision bien aimé, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur pour kende ko senga demander pas nzambe. Aïe bisa yo réellement ceux qui makambo vraiment za yango te za yango te mais le tozo za la surprise tam so to mona ngolo kwa sikeze lo kwa sikate comme mona kata Bible mais biso nde to bande ko courir derrière ba mode derrière makambo yango to comme mona on était za le sika makambo yo te mate eza sika bien aimé za sikate eza makambo ye moko nzambe mutu azoloba yango bien aimé dans le Seigneur. Nengaka na ibisa moko azoyokanga Bible ezoloba soki oki mungongo nzambe kokanga motema te nga na yoka ki na kanyi motema te na se repentir na lati humilité na lati ndenge Jésus Christ azolinga nga na lata na pesi honneur nzoto nanga komi offrande agréable à lui na komi ko habillement nanga komi ko glorifier nzambe. Bien aimé dans le Seigneur nous appelle à la repentance. Abi la Bible lobi na biso qui n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Bien aimé dans le Seigneur. Nyoso tu parole yo solo bana biso yo zo mona te ke za solo. Bien aimé nana zo kosa yo. L'ennemi a yebi bien que soko tie biloko no kokota na yo te ayebi yango. Biso ce qu'on a kata ignorance na biso tozo landa tozo courir derrière biloko na pona kotia ngo pona kotia ngo après lobi to ko sutuka to ko sala surpris enlève les qui to quotité enlève les qui bien aimé to tikali ko eza témoignage nanga bien aimé ko kanga motema te ça sert à rien au gagner tout beauté au sombi beauté ya ko somba mbongo no moko so memona li felo osombi beauté à kosombo tie oh Jésus Christ a pesi oboyi yango ozio tie. Bien aimé dans le Seigneur alobi à quoi sert à un homme de gagner tout et de perdre ton âme. Oko gagner tout beauté nyoso to gagner oh ba biloko nyoso lati au vivre non ngai ko vivre après ton âme. En tout cas minga rolobeza te tika nzamba pambola bino kimia na Yesu elata banda kuna bino pe mabota na bino to bondeli pona kopesa nzambe merci éternel to pesi merci pona ta opesi makasi na likali boso pepe na yo pona témoigner papa tikete témoigner papa témoigner na yo pona soit pepe na yo pona témoigner papa tike tes messages oh touché moko na moko be mata mutu ami moko na repentance Seigneur parce que c'est toi qui nous demandes de se repentir. Papa zakara nzela oyo nde ya mutu kokota biso na lola nzambe simba mitema buka mitema libanga baga recevoir message o ba jeter yango na poubelle te mais ezwe sika na mitema mema batu na kata repentance na kombo na Yesu Masia. Papa merci tika lokumu na yo lokumu kyo masanjo lesonge pai na yo po yo za malamu nde to bonde tolobi amen. Bien aimé dans le Seigneur tika kimia na Yesu eza na mabota na bino na kombo na Yesu Masia. Amen, 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 amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.